te leloyo évangile ekomi konyokoma. On est que tu vas la bonne parole. Tu vas continuer dans la mauvaise parole na kati etonga. Baluba continue na kati église baza ko détruire ba mpaté ya Nzambe. Ba ko dire ba na Nzambe lobeli ngai, Nzambe lobeli ngai, mais Nzambe lobeli rien. Ces gens prennent des risques oyo et comme sangai. C'est-à-dire aux autres que Nzambe lobeli ngai, mais Nzambe lobeli rien. C'est-à-dire on télémine comme Nzambe donc on yebi que Nzambe wana ou bien akufa, ou bien Nzambe wana koma koko, ou bien Nzambe wana alala pongi azoyoka te. Parce que quand tu as mauvais, quand tu vas y aller le Nzambe à cause de mauvaises paroles, on est pas yoka na bonne parole. Bonne parole est comme kimia na kata libala. Bonne parole est comme kimia na bomo ina bato. Bonne parole o e koni sakabana na biso. Bonne parole o e nomona ba malfaiteur ba koma ba bienfaiteur. Bonne parole o e pesa ka mutu musala kitoko. O komi na posta musala ba baza ko amvie yo. Bazo ba mutu malamu posa ka ba ko biso chef na bango. Baza na susi pote maloba na yo ezokuma vikati ya bato. La bonne parole. Mais les gens ne la mauvaise parole. Nous avions été éclairés. Parlez encore ni. Et que qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du monde à venir. Puissance au monde à venir. Puissance et c'est vrai que hier et qu'il y a après. Mais puissance ou ana les noyaux tout ça pour goûter au lélo. Pas maté la combo de Jésus Christ. Nous casons qui m'a. Bando qui va douba, bando qui va Congo, bando qui va Nala, bando qui va Nala. Parce que vous avez pour attaquer aux autres pays comme ça dit, vous comprenez des. Na sema ngelo côté. Na dobika kamulika mukela non ko na ndoki, non ko na kwemba boko et eso comme ça ngapela. Et ça ma puissance est o ego yasi. O to ko vivre na kata gloire. Mais yo zo couter déjà. Oh, alléluia. C'est un Nzambe de Gibiso. Tout récupérer corps de Christ. Tout récupérer encore. Mais combien de bénis? Et qui sont tombés. Il est impossible de les amener à nouveau à un nouveau changement radical. Neko, koye na nzela ya Nzambe. Badeko soki mutu akwesami. Badeko ezalaka facilité. Nakutana na ndeko moko mobali tangu toza na Cameroun. Ndeko moko yebisika me ubandi église awa. Basa na Nzambe, basa na pour luka bango quand même pas se joindre bino pona musala ki dependa ndenge moko bien. Akina kunuka évangéliste Jacques Dunda nakuta na ye sonol na ye Jacques Dunda aye ko rejoindre biso. Asa lelo yo na États-Unis. Na ke ko rejoindre pasteur Kayobe aye to sonol na ye lelo yo asa musala Nzambe na kati ya mboka ya Autriche. Na ke ko rejoindre ndeko wana Olivier et ça n'a pas passé. Na fani na mndeko. Na zomona ke mutu fina ye eko musika. Aye ni makomi ya Nzambe tout ta blague pas aye ni bibi. Aujourd'hui ya mutu soko il est écrit il est écrit. Il est écrit, il est écrit. Même kama lobe et ça biblique. Mais fi ya mutu ngo et ça n'a pas passé. Alors bien que papa ndeko mona ka péter loana. Péter ngana ba pote mbi ngana za cofondateur ya péter. Mais n'attendez fille à Moutou. Fille à Moutou Béba. Un jour avant de voyager, na moni ba Camerounais ba Bémié. Pour ba Camerounais mingi ba yeba kinga ita ba moni ah papa mais regarde ton frère là non ba donc ba to kokaye ça na nzamba zo kokaye na balabala parce que kwa quelque part na tali mwana mubali azota ngene logi masangezo kite na misu. Donc, nous avons l'aimé complètement amorti. Donc, vous avez dit comment Satan ma bébé Satan Satan c'est ma wate ya musali na nzamba na komi boye. Mutu soka kwei poate et ça va faciliter. Oh mais un changement radical et ça va faciliter. Les gens qui ont été pour le biso oyo basa ko bana. Tout le monde a mingi pour la bango, quand la bango te conseille que bango te on est là, c'est un esprit. À ça procéder. Batona siko bangwana batoni mingi na catéchise, parce que siko pour détruire l'église. Parce que arme beaucoup très efficace pour la Satan.
simba Bible bakonata kitoko ndenge talaka Jean Baptiste azotala bango bazakoya amoni banani basadiseye atali ba pharisien elateli na bango etamboli na bango elobeli na bango bano bakitoko mais Jean Baptiste atali bango race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Mais évitez ceux qui disent disciples Jean Baptiste bakamokate même comment mutu oyo mais surtout tout le monde a battu bazamo ya zo mone ndoko musoso donc c'est vrai que bana nzambe miso molimo eza problème bantu bazo samba mais miso molimo ekufa emonaka te Jean Baptiste azomona bantu bazako ya na miso boye mais na kati na bango Jean Baptiste azomona banioka bazako ya race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Parce que vipère azan nyema mabe. Vipère azan très dangereux. Vipère azali le serpent le plus venimeux. Nakata mukilo tozali. Ponini vipère a mesami ko lia scorpion. Déjà scorpion on va bengi koto, soka suyo azana venin okufi. Mais vipère a meraka ba scorpion. C'est-à-dire azana venin oye yemoko na venin scorpion quand na ye. Soka suyo c'est très difficile. Surtout quand vipère en basi. Et ça prouvé scientifiquement. Vipère en basi, bandiaka scorpion koleka oye mbali koleka. Soki vipère mbali suyo, ozala mwata olonga oti taka ni. Mais mbali soka suyo, na porte mama. Oye mwasi. Soki mwasa suyo, c'est grave. Madeko makamuso nzambe Alexandre Biso a dit que même nature est un CDB. Même nature est un CDB. Badora siko batondi kaka l'église. Oya ko kafanda na kati ya ndako ya pasteur msoko wa kisasa pasteur Brown. Tusuta la chaîne chrétienne. Tusuta la chaîne chrétienne to vandi calme à musique kitoko. Émission ekata na pas mbalamu comme film pour nous. Oh, ne fallait pas. Donc moyen mutani des actes bimba c'est là qui wana passer ça passer les télé côté colo la vérité n'a pas de courage passer là qu'est-ce qui se passe alors bien mais tu dis que on est bon donc c'est des chrétiens et comme il habiter la moza arche de Noé parce que na arche de Noé na ba nyoka makota ka makamnyo so mélanger na bino oh et ça c'est facilité récupérons et comme la taille ba Joseph d'Arimathée matériel wopi ba Joseph d'Arimathée batu bazo sakana nzambe oyo batu bazo sakana nzambe oyo apesa yo bomoyi apesa yo libala apesa yo séjour apesa yo bana nzambe oyo abatelaka yo apesa yo pema yo fele azolesa yo du 1er au 30 oyedi yango ndeko na ngai à cause évangile batu baza s'amuser mpona kobebisa bomoyi oya etonga oyo yo vandi oza kotala wapi bango batuka ba Jean Baptiste. C'est ça le mal qui découle l'état de Jean Baptiste. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont seulement les violents qui s'en emparent. Vous savez comment on dit par le biais, il est impossible de les amener à un nouveau changement radical. Car pour leur propre compte, ils crucifient à nouveau le Fils de Dieu et les déshonorent publiquement. C'est-à-dire, Zoto Joseph d'Arimathée à Sengaki. Basui sous Zoto Wana, parce que Kozongi s'est mis à croix. Il est crucifié de nouveau. C'est-à-dire, Kozongi s'est mis à croix, et il a dit que Pilate a pris possession de Jésus-Christ.